le fruit de l'arbre de connaissance, le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, ce n'était pas le rapport sexuel, ce n'était pas le rapport sexuel, ce n'était pas le rapport sexuel, le ko la ba branamiste balubaka. C'est Jésus-Christ qui a accepté la mort, que lui a bétangaï, que lui a bétangaï. Oh oh oh, lui est bêta Jésus, lui est bêta Jésus. Oh oh oh. Yesu akufaki, to akufakiti. Akufaki. Bon, elo ni ne bomaki po akufa. Yesu amemi masumu na biso, amemi kuma na biso. Bible zo bakeno, il est devenu péché. Ezala mabé, c'est Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres. D'ailleurs, ténèbres n'existait qu'avant même création. Adam appelle ça Ada faute. Adam appelle ça Ada. Ada zotika moi si. Baso ana serpent. Papa kotiki la maman tante, maman kotiki la papa tante, papa kotiki la maman tante, maman kotiki la papa tante. Porte d'entrée wana o sata kota kezande kotiki la temps. Eta batebele ba pesa batu sen na tongo. Toko mela elambo sen na tongo. Papa o sali zéro. O se logoté. Sen ne pesa maka entre les deux soirs. On est à enseignement entre les deux soirs. Entre les deux soirs et là ici 15h01 et reçoit à 23h59. Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes. Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these two dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Na telema na toza awa tai. Toza awa tai ya maman Nicole Malonga. Donc Azaf partout dans le monde. Oh. Toza tai ile makambide. Maman Nicole Malonga. Yo wana. Ni malata sula milaite. Anabuaka na ngatai. Maman Nicole Malonga makambia. Na kuma kilo mkusi. Sans complexe. Una solinga mezi nyoso linga. Solinga eko kayo. Kota papa. Nebiso
Yasika Eye, Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com. Merci, joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez contrat dans l'AI. Mais pour vous, mon bien, vous avez la scène de mon corps. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous avez contrat dans l'AI. Nous avons signé la Baxa. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout, il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la femme et l'homme, ils sont dans le monde entier. Tous abonnés. Nous Sarato la TV. Vous avez un contrat dans l'AI. Merci à vous. Bonjour, bienvenue dans votre émission Tranche matinale. Oyo nasala kamongai mon côté avec le docteur Patrick Naye. To analysaka vraiment ensemble sur la parole de Dieu. To partageaka maloba nzambe. En tout cas, je dirais un grand merci na bande konyos to obo s'adapter na kati ya émission na biso ya chaque jour à partir de 9h30 tranche matinale avec le docteur Patrick. Donc voilà, merci beaucoup na bande konyos to obo komela kinga na privé na ba commentaire botika ki mituna na bino. Alors cette fois-ci tozali sous na docteur Patrick. Toko zonga na tranche na biso ya hier to suksaki na la mort. Hier, tu l'as qui les trois grands esprits géants. Alors, tu souka qui na esprit des morts. Alors, le lot tu continuer na esprit des morts. Et puis sujet na biso ya le sujet du jour. Et ça, qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Il y a un sujet na biso ya lelo. Mais tu aussi ça na nous esprit des morts. Alors, sans plus tarder, je dirais un grand merci à mon équipe technique, ingénieur Axe derrière la caméra, na Moni Bongo. Bon délivre bon seke, pourquoi pas na Paulé Mukendi bango punda batu basimbi équipe technique ya chaîne na biso. Un grand merci à l'homme selon mon cœur papa Diego Milito, place aux ali ba merci na yo, ba merci na ba vrai nanga ba fan nanga ba abonné nanga bino batu bolanda nga, merci na bino pe batu bo commentaka, bo critikaka, bo pesara ba idée ba remarque, c'est très important. Merci na bino, merci na maman Gina Amatou Motema ya papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Un grand merci na Amelia Moiba la privée de Orlando Domingos, Agnès Coiffure, un grand merci à toi. Nengo bimisinga Bondengance. Un grand merci na Elena Pemba depuis Belgique. Un grand merci na Tata Po FAP4. Pourquoi pas na ba sponsor nanga balobi Madjabou Gospel, Madjabou Talent. Un grand merci pe na Azir. Pourquoi pas na Toza Awatai ya maman Nicole Malonga. Voilà Montréal, ce qu'on a même langage nanga vraiment. Na rosenga na yo au fungo la biso vraiment plateau et na présenté bien invité nanga Docteur Patrick. Bonjour. Bonjour maman Saratola, grand esprit. Et bon makanga mabe tu vas tout ningabi. Tola tout n'est pas né benga ko grand esprit. Oui, grand esprit pourquoi? Parce que makambo yo sa les olekelangai. Et puis nzambi ati loko moko munene na kat na yo eloko ngo ezali ozali mosakol na nkolo mosena nzambi munene. OK. Omoni Bible zoloba déjà un enfant laisse voir sa conduite si elle sera bonne ou mauvaise. Déjà mon natal sera déjà likam. Ngai na miso molimo lokola mosakoli lokola docteur na moni ozali grand esprit yango nazo confirmer nazo benga yo grand esprit. Merci mingi na ndenge oyambi biso susu na plateau na yo na chaîne na yo na émission monene oyo
kopesa biso valeur na émission oyo toujours réfléchir ensemble toujours analyser ensemble na pesi merci mingi na bandeko bazolanda biso bakomi babone ya émission oyo fan ya émission oyo koluka connaissance na nzambe na komikitisa vraiment soki eza likambo moko oyo nazoloba eza mabe na kati na émission oyo bolimbisi mingi ekozala malamu obenga biso po totunanga ata en coulisses à privé nzambe akosunga biso tokopartager soki mpe ezali félicitation mpona koencourager biso tokolinga obenga oloba likambo yango ekopesa biso courage po ete totangaka makomi toluka barecherche na ntina ya kobénir peuple de Dieu. Pourquoi? La Bible dit mon peuple périt faute de connaissance. Libota nanga ezokufa po ete bazoyeba boyebi te bazangi boyebi. Or mutu aza na connaissance nga na lingaki mingi aza mutu akufa noki te. Obi pourquoi bat bakufa noki eza bandoki te bat bakufa noki pona nini eza manque alimentation te bat bakufa kanoki ezali parce que bazozanga connaissance. Connaissance ngonde nini? Connaissance ngonde nani? Or so mutu aza na connaissance akodominer. So mutu aza na connaissance akoma mokonzi ya mboka. So mutu aza na connaissance akogérer même ba esprit. En tout cas merci beaucoup. Merci. Merci docteur Patrick. Donc voilà, analyse d'un peu bandé Payuapi. Docteur Patrick, hier, Tolobelaki, les 3 grands esprits géants. Alors, Tozalaki na ba mari de nuit, Tozalaki na ba sirène, et Tozalaki na esprit des morts. Alors, esprit des morts aussi, ça qui est en côté. Nous devons continuer esprit des morts pour tout côté dans le sujet du jour. Docteur Patrick, d'où vient la mort? Merci beaucoup maman Sarah pour la émission monene oyo. Ozo sala ngo pour na kubikisa milimo ya bato. Amen. Eza émission moko évangélique. Eza émission moko éducative pour na ko édifier bomo ya bana na bato. OK. Ozo mona lelo tokoloba l'esprit des morts mais ba conséquences il y a ba mari de nuit na ba femme de nuit ko bosana te il faut bongisa yango. Ba conséquence parce que via ba te belé baby pona biloko wana. OK. Ozomona. Et ba te belé pe na kata mituna bazo mituna est-ce que papa ya mutu ponga pe batunga mituna. Est-ce que papa na yo akokoma mobile na butu? Maman na yo akokoma pe moi sino butu? Mais oui, c'est possible. Avant de répondre yo. Ba papa est belé ba koma ba mari de nuit ya ba bana bango ya basi. Bana bango bazo bala insulter parce que ba papa. Au moins papa est mort zolula mwana ye. Papa est mort zo sepia na mwana ye. Mwana ngaza na taille kitoko, mwana ngaza bien. Ou ba papa mususu ba sala ba pacte na diable. Ba kene ko kota ba franc-maçon, ba rose croix, ba science occulte. Kuna ba pesi bango ba condition. Ça c'est à savoir, à ne pas négliger. Ba via ba te belé et baby à cause de ba parents na bango. A te ko contracter ba pouvoir moko po ke no umela na pouvoir. Po te comme député, a comme sénateur. Ba ebisi yonde ngozawa okobanda ko bimana bana yo. D'une manière il y a ténèbres ya molili, d'une manière physique. Ozomona c'est ça l'inceste. Ne yangona bato belé ba vie na bango za paralysé mama komi na mbongo mais akoma mwasi ya mwana ye ozomona ke no mama azopesa privilège na mwana wana bo si mama wana te bo toucher te po ayebitina. Donc c'est compliqué avec cette histoire là des répercussions. Ba mari de nuit ba pesa ka pauvreté omona mwasi soko lingi mubali soki que non ozana mari de nuit mobali a combattre mobali wana ba kolongole musala pauvreté okota kata ndaku mbongo ekokima pe libalo na ekokufa ozomona ba myom ba kiste lelo ezaka ba kuisite o bato azolia ba bloka ba surgelete. Ce sont des maris de nuit qui provoquent cela. Ozomona moi si pe azokoma na insatisfaction biloko nyonso ne zala ba mari de nuit na ba femme de nuit ne bazo salango au moins que no mobali azoka posa azana monsieur bazana fidélité te ba esprit ne bazo sala pour être déstabilisation ezana kati ba couple. Donc mari de nuit ba linga couple te ne zomona ba divorce zo sala ma nyonso tout ba divorce pas ba pasteur ba divorce
et pas homme politique. Divorce, c'est pas belé. Ce sont ces esprits-là. Conséquences, il y a minene, maman. Mais, il y a une émission pour nous le bloc pour sujet aux trois grands esprits. Pourquoi tous les trois esprits, nous sommes des esprits à petitesse, des esprits à betinda. Mais les esprits, géant. Ne géant. Parce que ma femme ne va pas être malade. Et puis, nasuka ba bo makabato. Ngana yebi garçon moko bazoba. Na bandaka ko lota. Naza na femme de nazo ko visiter ngana nazo lota. Ti a comme ko bima boye. Donc so na meko nimba abimi. Et puis comme que même na douche na sokola ba bima so na mulimu te. Abo bima ndenge ya physique boye. Ba baby c'est la relation. Ozomo ozoka na luka musala. Bazo na musala te. Eza ba esprit wana. Et puis maman Sarabatiaka oba bengi masque de vieillesse. Moi ça aucun des salons. Abongisi soki nae, atia batile, asali pédicure, manicure. Mais au moins na ko kutana mbale atalié. Oh koko tonan. Eza pe kana yo. Ozoba kino mbala zo boya yo azolingo sute. Batia yo masque de vieillesse. Mobala zo se peno sute. Abu mono mobangi lekela tango. Batia ka pe ba bengi masque de richesse. Masque de richesse. Masque de richesse. Masque de vieillesse. Oyebi, mutako yo kaposa ke non nakabila maman Sarah $100. Mais atali ndenge ozali. Abi na boy nanga. $100 poni. Maman Sarah. Azana mongo ebele. Na kopesa $100 pona nini. Donc esprit ya femme et mari de nous ba mami kaka mutu, masque de richesse. Au moins ba ngba zona musala moko musala ngo ebongi na ete. Ye fois à la directeur or yozo souffrir ozo lukata musala zo $100 babi tete musala ne bongi na été. Ce sont des esprits de femmes et de maris eza na basenema approfondi pour na biloko oyo to continue l'esprit de mort pour na répondre yo. D'où vient l'esprit des morts, docteur Patrick? Naloba ki lobi penza mbangu lelo nazo ebisana esprit de mort na ba source na esprit de mort. Et outil, premièrement, Nanzambi. Yemoko Nzambi. Asali biloko nyonso tout. Asali les connaissances du bien et du mal. Pour que nous sommes faibles en esprit. Faibles dans la parole de Dieu. Bah mon anet mal. Et ça on est mabete. Bible veut que tout ce que Dieu créa était bon. Et ça la mabé, et ça la était bon. C'est Dieu qui a créé la lumière et les ténèbres. D'ailleurs, ténèbres n'existaient qu'avant, même création. Parce que la Bible dit que non, au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu commence à créer. La Bible dit Dieu sépara les ténèbres au pluriel avec S. Avec la lumière au singulier. Donc il y avait plusieurs ténèbres. Mais Dieu habitait dans les ténèbres. Les ténèbres, c'est la demeure. La première demeure de Dieu, c'est les ténèbres. Dieu habitait là. Tant que nous avons que l'arbre de connaissance du bien et du mal a puissance, pouvoir, nakat arbre de connaissance du bien et du mal, et nakat arbre. Les jours où tu mangeras de ces fruits, c'est ce jour-là que tu mourras. Donc, il y a quoi ça n'a été? Liwa yang moko yutu no et pas yanzambi. Parce que mutuata ba ebisio vivre 900 ans. 950 ans. Yomo beno lemba. Lokola bato akala na Bible. Au moment où tu as dit que non, Seigneur, maintenant, mon âme a vu tes jours, tes bontés. Tu peux laisser ton serviteur partir. La Bible dit que senga liwa. Simeon senga liwa bi na memi Yesu Christo. Na koko kende. Esprit de mort et uta et pas une nzambe yemoko d'abord. Mais agera kayango. Et puis ça me pas mutunyon so touté. Akoboma mutunyon so touté. Et après si mi bien connaît na kati jardin. Et puis si mutu je te donne le pouvoir de garder les jardins, de cultiver les jardins. Je te donne le pouvoir de multiplier. Je te rends fin con. N'a pas ce pouvoir de multiplier.
mutu azana pouvoir ya multiplication o ba magie basalaka et pouvoir nzamba baloba te que non multiplier vous te na Bible pour batebele bateyaka multiplier vous te baloba multiplier baloba multiplier vous te ezana makomi ezana makomi balobi multiplier yango wana il faut kotanga la Bible tanga Genèse malamu Bible loba multiplier vous to bota Bible zo ba soyez féconds nzambe apesaki mutu nde bope soyez féconds mais après si mutu pouvoir ko multiplier abi multiplier alba multiplier vous te c'est que nako vanda boy maman ça na chaîne de télévision oyo oko ba kene comme extension monsieur comme na poto oko ko multiplier oko ba kene mbongo nanga nazana mbongo na tsango na ndako ese multiplier ne bato ba pouvoir o ba pesa ba ngote bato ba kende kene pa ba occultiste et pas ba ndoki banganga ba sake loko moko te bazwaka étoile o mutu azana ngo pouvoir ya multiplication mutu azana ngo bazui ba pesa ba kosio po ba boma yo na sima cependant nzambe apesa mutu yango. Alors, dans le mort, si mutu, les jours où tu mangeras de ces fruits, c'est ce jour-là que tu mourras. Na ingina soulever lokomboko awa maman Sarah ou tuninga yangote. Batobele balabakono, muma o Adana Eve baliaka ezalaka rapport sexuel. Okomi place non na koma ite okomi. Muma on ezalaka rapport sexuel te. Parce que ngai nazwa temps, ya kotanga Bible ba Mésopotamien. Au moins na Bible na biso. Babi que non, Dieu interdisait à l'homme de ne pas manger l'arbre, le fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Mais dans la Bible, la Mésopotamie, chaque soir, Dieu descendait par un fil. Il interdisait à l'homme de ne pas toucher le fil. L'homme toucha le fil qui faisait le pont, qui faisait en sorte que Dieu descende dans les jardins. L'homme toucha ce fil-là. Dans la Bible, la Mésopotamie. Parce que nous avons cherché. Naza docteur de la parole de Dieu. Natanga ba livre, natanga ba brochure, natanga ba blog ba témoin de Jéhovah, natanga ba église oya ba noir, natanga blog nyonso pourquoi? Pour na yeba tant que non natangi yango, nini bazol ba mabe, nini oyo ko mema ba na perdiction. Les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal, nenzambe pekisaka. Ce n'était pas les rapports sexuels, lokola ba branamiste ba lubaka. Rapport sexuel et Babranamiste bazol ba keno baliaka mbumate ezaka nde serpent akushaka na Ève. Serpent ko coucher na mutu te. Parce que Dieu créa l'homme à son image. Il y avait des bêtes des champs. Nzambe akeli bango. Oyebi keno bambisi msuna mai nzambe akela ngote. Nzambe abi mai ebimisa bambisi. Ma ebimisi mabele produit banyama misusu nzambe asalaka misusu ezaki ba mai nde mutu ebimisa. Il faut otanga la Bible bien. Et serpent azaki na makolo loko banyama nyonso tu mais azo détenir sexe lokola mobali te. Et puis tozonga non na biologie soko coucher na serpent retient semence na nzoto mwasi omona keno mwana ko bimawana il faut mwana alata nzoto ya serpent azana Aden ya serpent azana race ya serpent nini serpent akobimana mutu et puis mutu azana race ya mutu azana race ya serpent non tangu Yesu yaki azobenga ba juif race de vipères nesika ba Branham ba ko profiter ko lobaka non omoni Yesu a confirmé bino boutaka na vipère. Est-ce que nyoka oyo akosaka Adana Eve sora na Eve ezaka vipère? C'est une expression en français, c'est une expression race de vipère. Ne ba branamiste bazo vipère race batalokuta. Voilà. Bazo le bake non Adam na Eve basaka ni rapport non. Nzambe a commis ça bon déjà fertile. Après ça bon pouvoir ya ko multiplier. C'est que ba ko multiplier puis en terme ya ko bota. En termes de ça, je suis belé. Nali banakini. Bato bazana poto. Enseignement des fausseté. Enseignement à serpent. De baloba kutu se ba biso le loto ebike muma o Adana Eve baliaka ezaka rapport sexuel. Adam na Eve basalaka rapport ba se retrouver mitakala Ada asengara abombara akoma koyoka nzambe soni.
parce que baye ba te ke bazara mitakala après rapport sexuel baye ko découvrir que baza mitakala ada komo luka abomba nzoto na ye na makasa or babanda ko yeba te ke ba mitakala omoni désobéissance comme ça mutu mutakala parce que ce que zo banga nzambe ozo s'armer. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ces craintes l'Éternel pour les arracher du danger. Mais tant qu'on va en mettre, okoma mutakala, okoma désarmé. Bilamba bazo bien sur le plan spirituel, c'est la gloire. Bilamba za physique boete, c'était la gloire de l'éternité né longo qui na kat na bango. Quand quelqu'un désobéit à l'Éternel, l'Éternel enlève la gloire de l'éternité na kat ya mutu. Ozomona, na kimi si j'étais na biso zali d'où vient la mort, o ezeka mo entre parenthèses na kotsaki. Ezaki rapport sexualité. Pourquoi? Makamu nyonso oyo bato bamona neti eza makamu ya pide so baloba ngo na Bible babomba te. Par exemple, bana ya Jida oyo azaki na Yesu te. Jida oyo aza mwana ya Jacob. Jida abotaki bana 4 Ona Shela na mususu na bosani kombo. Alors, bazo bakino mwana liboso abalaki moso ezaki Tamar. Tangu nani mwana liboso akufi na Israël ezaki na loi mwana miba mutu ko remplacer yaya kozwa mwasi ya yaya akobotisa ye mwana mais soki abotiye mwana na kozwa kombo na ete akozwa kombo ya yaya ya liboso mais bi bezo bakono oya mibale oyo ona tangu aye azo coucher na mwasi wana Tamar na esika a déposé semence na kati nzoto mwasi azo déposer libanda azo masturber libanda azo jouir na kati nzoto mwasi te Bible bayoka sonte ba koma yango Bible bayoka sonte na Genèse chapitre 49 Jacob azo ebisa mwana e Ribin abi Ribin tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi? Parce que tu es monté sur ma couche. Monter sur ma couche c'est une expression là qui si olala ki mwasi na nga Bible balobé bloko nyonso twana et puis Yesu nazo ebisa yo à la croix. Yesu akufa na bilamba te mama. Yesu akufa mutakala. Akufa nu. Film total kawana et ça juste pour na maquiller pour na pideur. Biloko nyonso balobela po balobaka que non serpent akucha na Ève bako bomba ngote. Bible so ba que non Caïn comment Adam connaît sa femme Ève et baboti Caïn baboti Abel. Babi connaît sa femme. Babomi te babima. C'est que basali acte génital baso bomba ngote. Mais pourquoi babranamiste bakoloba que non mbumo baliaka ezaki rapport sexuel donc Nzambe azobanga koloba acte sexuel na Bible. Oh papa you know autant mon bapider na yo et pas Nzambe Bible soba que non tout est nu devant Dieu, rien ne peut être caché devant Dieu. Wanezaki parenthèse on a fongolaki pour na makambo babranamiste tokangi yango tozongi na source ya esprit des morts. Nzambe bisi mutobi le jour où tu mangeras c'est ce jour là que tu mourras. Mutu ayokite Ada na pesa ada faute ada zotika mwasi baso wana serpent vraiment papa kotiki la maman tante maman kotiki la papa tante porte d'entrée wana o sata kota kezande kotiki la temps espace na bien mubala za mobile na yo ata za mulayo za mukuse tambula na ye bokende fete na ye ezala batu musu ba tambula na mobile moi ça tikali na sima mobile kuna pourquoi okaka soni ya nini mobile na so aleki na kitoko aza mobile na yo so mobile aza pembe oza mwindo aza mobile na yo oza munene mobile aza muke aza mobile na yo kotika katante. L'homme a laissé le temps à la femme. La femme a parlé avec les serpents. Cependant, l'homme avait reçu la loi. L'homme devrait transmettre avec fidélité la loi à sa femme. Que nos talents tous dans la jardin ao. Liwa ezali sok tole moma oyo. Kosa ma sekite to sa yango. Tout homme nazo ebisayo. Tu es l'éducateur de ta femme. Tu es l'éducateur de ta maison. L'homme ne doit pas être une personne lâche. Tu dois éduquer ta maison. Tu dois éduquer ta femme. Moi si limisanga ne batbalbaka aza toujours moi naza toujours bébé. Ba mo pe benga papa bébé
mais papa to ba keno ba ma pe bazara ba bébé il faut éduquer moi si akola katene nek bato mukili ba lobaka ti akokoma mobange mobali ko le maté ko éduquer et la femme parle avec les serpents. Serpent, Satan à côté lié avec l'esprit de mensonge. Abani Kolubaboui. À tout nom mois-ci, est-ce réellement l'Éternel vous a interdit de manger de ces fruits? Oh non, oui, il nous a interdit. Fruits, oh, bazol belawana. Mama Sarah, wana ozo memanga musika. Wana ozo memanga na pesa explication ya Bible. Wana ko ebisa yo Genèse chapitre 1er, tina 11. Selon ba scientiste, ba bimisa ba récit mythique. Même la théologie, Babimisa Genèse chapitre 1, 11, récit mythique. Les mythes, c'est quoi? Ce sont des grandes questions posées par l'humanité. Par exemple, Tolobaka Kikongo, Kiswahili, Chiluba, et Utawapi. Bakoyebisayo, dans Genèse chapitre 11, il y a eu l'histoire des tours de Babel. Il y avait des gens qui étaient partis, qui étaient à l'Orient. Ils se sont dit, construisons une tour, restons ensemble, conservons notre race, afin qu'il n'y ait pas de dispersion. Et la Bible dit que non, ils ont construit la tour avec les tensions, tour et que nous tout a-t-il lola. Et Dieu vit que leur unité, c'est une force, tout a-t-il lola. La Bible dit, Dieu dit, descendons, confondons-les, afin qu'ils se dispersent. Ne va se disperser, n'engenine. Tant que tu as tour en commis, tu as lui fait ça, pas ouais, on a eu le yelanga mai, on a posé un marteau. Donc confusion de Babel baketi lola. Baza makambo baza makambo. Baza pour ça baza na unité. Alors au moins que notre Dieu a dispersé bango bakabone à cause il y a diversité de langues. Ozomona question mutako tuna mais une réponse na Genèse. Genèse chapitre 12. Ti est-ce que ko sukela bazo be ba récit historique. Ozomona. Même mutako ma Genèse wana nani? Mutako mango Moïse. Moïse est Sima, Abraham exista, Isaac exista, Jacob exista, génération de génération exista. Moïse n'est pas une inspiration comme Makam Salmine Bandeli. Moïse n'est pas une histoire de Adam et Ève par révélation. Au moins la Bible pour comprendre, il faut autant maîtriser. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 6. Bible Zolbabou, on apôtre Paul Zolba. De quelle utilité serais-je parmi vous si je venais au milieu de vous et que je vous parle par des langues que vous ne comprenez pas? Ça sera difficile que vous me compreniez. Alors ça sera mieux que je vous parle par la connaissance, 1, souligner connaissance, par la doctrine, 2, souligner doctrine, par la révélation et par la prophétie. Donc Bible pour nous comprendre dans bande ko bozo la nabiso. Ngai docteur Patrick pour comprendre ngai. Il faut comprendre 4 choses oyo: la connaissance, la prophétie, la doctrine et la révélation. Chaque verset biblique pour nous comprendre il faut comprendre la doctrine la nini, la prophétie la nini, la révélation la nini et puis la doctrine et la nini. Ce sont là les 4 fleuves qui arrosent les jardins. Il y avait un fleuve qui arrosait les jardins. Ce fleuve-là était subdivisé en 4 bras qui fit Pichon, Guillon, Idékel et Euphrate. Ça, c'est un enseignement théologique, un enseignement de la Bible que je suis en train d'expliquer. Et en dehors de ça, au moins, il y a 5 premiers livres. Il y a la Bible, la loi, Pentateuque. C'est Moïse qui a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Moïse m'a dit que tu as fait historique. Et en dehors de ça, il y a de cela qu'on appelle des récits poétiques dans la Bible. Par exemple, histoire à Job. C'est l'homme scientiste. Mais il docteur Patrick. Nazali docteur, il y a parole de Dieu. Nayebi Bible Zolba. Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour instruire. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais les scientistes,
parce que Bible aux otanga, il y a eu des personnes, archéologues, chercheurs, local docteur, Louis II, aza chrétienté. Lui c'est quoi ça chrétienté? Mais à quel ça la recherche? Il y a quoi la Bible? Bah comment on a la langue nine? Parce que bah Abraham wana, bah n'école bah qui a araméen. Tant bah Abraham bah quitte l'Égypte, bah l'école au langue bah ben hiéroglyphe. Bible est comment on a la langue ébélée. Tant le peuple de Dieu bah qui na qui Babylone, la déportation bah qui na Babylone, bah comment on a la langue bah babylonais. Babylone est quoi? Et comme empire, il y a Mède-Perse. Bah combien on a qui Mède-Perse? Et comme empire grec, bah combien Bible on a qui grec? Et comme empire romain, empire romain, bah combien on a qui romain? Empire romain Cabonais, et comme empire romain d'Orient, et comme empire romain d'Occident. Et maintenant, pour la comprendre sa Bible, nous autant en français. Et où Timosika, Moïse attend un hiéroglyphe. Autant on a classe hiéroglyphe. Nako comme alep sous que nous avons pour ça, naïbisayo. Amène-moi la chaise. Nako comme Moutou, Asenga Kiti, Nakomi. C'est ça hiéroglyphe. Et ça qui mentionné dans le dessin. Donc, Moutou Azo na Kiti. Donc, pour comme amène-moi la chaise, Nakomi, Kiti na Moutou. Ozomona. Toza na sujet na biso, d'où vient la mort. Mais t'as l'esprit de mes biso. Ezo ke na biso. Ba récit wat na ndenge ya science. Au monde que non, bazol bela makambo ya Job, babi que non, ba fait wana ezali épopée, ba récit poétique. Ba toi science baba que non existaté. Ezaki loko moko loko fable. Or, en réalité nzambe alinga tel ça que non, ce qui est préveillé zana kondima. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle les psaumes. Ça, ce sont les psalmistes qui en ont écrit. Il y a eu les David, il y a eu des Asaph, ainsi de suite, des Corée, et même Salomon. Il y a ce qu'on appelle l'évangile. Il y a 4 évangiles dans la Bible. Tout le monde a Matthieu, Luc, Marc, Jean. Au moins, il y a Luc, il y a des disciples de Jésus-Christ. Il y a des docteurs médecins. Donc, on a belé dans cette émission, tant que tu as sa explication, qu'est-ce que la Bible? Bible ou tawapi. Et il y a ce qu'on appelle les épîtres. Les épîtres, au moins, question est-ce que tu as les épîtres, et il y a ce qu'on appelle la révélation. Apocalypse. Qu'est-ce que la Bible? Voilà. Nazongi, na esika okono mumango ezaki nini? Bato science. Parce que ngai na ndenge molimo na expliquer bato science pe ba expliquer ba pesa pe explication moko explication eza entre guillemets ba bimisa même que no serpent wana eza nguma. OK Wana bato science nga na zo bango par rapport à la Bible ti parce que na information na il faut yeba yango nguma botaka maki ebele mais na liki moko et bimisaka 29 serpents. Races différentes. 29 serpents, il y a des races et keseni. Donc, les gens qui botama parce que pas ils ont c'est chlore et bimisa vipère et bimisa kiuta et bimisa ce qui nyokanini et bimisa cobra et na race moko. Donc, ba race belé ezana mukili ba serpent. To ko ba que non e wuti na nguma. Wana ba chercher mais ngana lobité que Bible. Oh, Bible zobenga diable, le père des mensonges, les serpents anciens. Les serpents oyako soloana Ève batam ki bazo sous-estimer, bazo mettre en évidence kolba que non iko zala nguma. Mais nangina bisa batum nguma ngwezani. Bible zolba ce qui est caché c'est pour nous. Non, ce qui est caché, c'est pour Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous. Bible Baboui, la force de Dieu, c'est de cacher les choses. Dieu a caché les choses. Mais, le coup des acquis mythe, selon votre science, Dieu voulait faire voir à l'humanité qu'il avait créé un jardin. Il a mis l'homme pour expliquer l'existence de l'homme. Il avait interdit l'homme de ne pas
faire quelque chose, il y avait une loi, une interdiction. Parce que bato science, maman Sarah, bah comment tu que non, il y a des personnes qui ont existé avant Adam et Ève. Bato on ba nephilim na ba nephisim. Bazo comment koloba babi, tant kaya lobby. Seigneur, voici aujourd'hui tu me chasses devant ta présence. J'irai très loin. Et quiconque me verra me fera du mal, me tuera. La Bible dit, Dieu mit un signe sur Caïn, il mit un sceau sur Caïn, afin que quiconque le verrait ne lui fasse point de mal. Caïn s'éloigna dans la ville de Nod. Bato science bazo avec notre ville en Nod existaka déjà. Adam et Baza Kotoyo, ville en existaka. Il y a eu des personnes qu'on appelle les Néphilim, les Néphissim. Kouneska Caïn ko sala famille nae. Mais au moment où on passer à Zoloba, et ça n'a pas touché point wanate, tout le monde a makambo wanate, autre ebika que nos première personne, mutali bosso, et ça Adam na Ève, tout ce qui wana. na bateau ba viva déjà. Wana bateau science, mais que ça va découverte na bango. Que non, on parle de Néphilim et de Néphissim. Donc en réalité, liwa et utaki et pas yanzambe avec ça qui mutu. Habisi mutu les jours où tu mangeras de ces fruits, c'est ce jour-là que tu mourras. Mutu andima kité. Mutu a vivre 930 ans na mukili Adam. Et à kokisi 1000 ans. Parce que la Bible dit ceci, 1000 ans est égal à un jour. Est égal à un jour. Donc David Azolba apprends-moi à compter mes jours. Donc pour mutu kokisa un jour, il faut totaliser 1000 ans. Alors mutu sali 930 ans et zangié 70 ans qui est le repos, qui est Christ. Donc le Christ est enlevé dans le corps de l'homme. L'homme ne pouvait pas totaliser un jour. L'homme reste avec 930 ans qui est incomplet, qui n'est pas un jour, qui peut être même 22 heures, parce qu'une journée a 24 heures. Donc l'homme n'a pas totalisé un jour. L'homme a trouvé la mort. Il n'a pas vécu il n'a pas vécu éternel. Voilà, dirais-je, voulais-je dire. Et liwa sata eko sakapare pe na yango akolbanga pe na mosel na nzambe nzambe asalelaka pe ba ange po baboma na kati ya ba ange ya nzambe eza na ba ange mosusu basaka mosala pe ya koboma parce que batango bazo adore nzambe na kumisa oza nzambe osali nyonso oza malamu kumisa nzambe na kumisa po bomaka. Adoration, Seigneur, je te bénis, je t'adore parce que tu as tué tous les Égyptiens. Cette adoration n'existe pas. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, mais il y a aussi la mort. Wana kiti sikoyo. Na ndenge ya Afrique, na ndenge évangile toté ya combat spirituel. Il y a la mort produite par les hommes. Il y a la mort produite par les vents. Il y a la mort produit par les magiciens. Parce que les magiciens, ce ne sont pas des hommes normaux. Ce sont des hommes qui ont reçu une capacité surnaturelle aussi. Et par des sorciers. Voilà, la source est Yaliwa. Et puis, source est Yaliwa. Et Zali, ceux qui m'ont dit, Yemoko a créé fausse naïe. Parce que la Bible dit, c'est lui qui crée une fausse Itomira. Voilà. Merci beaucoup, docteur Patrick. Pour la Makambo Italie, d'où vient la Bible, pour découvrir on a comment Bible parce que Mikoleze est belé to koloba to kozalawana chaque jour toujours pour la édifier balanzambe. Tolingi toyeba na Égypte. Tant nzamba pesaka ordre. To na Égypte. Ba bébé o ba kufaka nana tindara ange de la mort aboma bana wana. Ba liwa ya ba bébé eza ba histoire o ba égyptien batika na ona mutu. Ya liboso liwa liboso ezaki no pona ba égyptien te. Wana ezaki pharaon atelemisa minduki pona peuple ya Israël. Parce que bandoki ba presentaka quelqu'un moi malamu eko salama parce que diable azaka omniprésente, omnisciente, omnipotente, mais ako représenter à l'espace de 10 ans maman Sarah comme député
Loba amen pour na prophétiser déjà. Amen papa. Mais so nzambe asungi offrande na mfona zoa. Amen. À l'espace de 10 ans maman sala comme député. Amen. Pour nenga sali fondation na ye. Azo sungaka batu. Nzambe tanga opesa belé pour muto sungaka nzambe pesa kaye. Okomona akokoma mutu munene diable akoyeba akobundisa. Alors Pharaon avec un Moïse akokobima na génération oyo. Ye mutu atindi esprit de mort na forme moko boye latinzoto. A côté siango et pas ya baso baboti saka. Que ce que moi c'est hébreu bana Israël. Moi c'est ba wani ya robota boma mwana wana. Bible so ba que non, nzambe ko pesa force et pas base Israël avant que nos femmes sages égyptiens. Aya, moi c'est Israël, assez mi botel déjà. Pharaon a dit oh, mais pourquoi bozo boma bana bangote a créé deuxième stratégie. Alobi bon bana nyonso ya mibali 0 à 2 ans bobo mabangu. Ça c'était Pharaon qui avait introduit un esprit de mort. Les lots Pharaon zana mabota ebele. Pharaon esprit de mort azana biko lebele. Oko zana poto o ebite no zana Pharaon. Ou a surveiller zo ta l'avenir. Akolinga ke no abomo a éliminer yo. Ozomo ke no zana projet sali kamoko amoni mais akoya ko kota o ebite na nzela nani pour a éliminer yo. Et il y a eu la mort. Maintenant, il y a le besoin de Pharaon contre les enfants d'Israël en Égypte. Il y a mis Dieu qui envoie maintenant l'ange de la mort. Atindie na Égypte aboma ba premier nyon surtout. Il y a des Égyptiens qui ont raté. Premier nyon soit en Égypte, et à Israël, et à Égypte, ange abomaye. C'est que Nzamba créa Nzambe amuta créa liwa ange de la mort abandonné coexister. Oui. Tant nous avons ça le kamoko, ba ange on bazalaka. Comment si nous avons ça quelque chose ba ange bazalaka, ba ka ko répondre na besoin nzambe. Par exemple dans la Bible, na histoire moko Akab. Nzambe zo babi comment séduirais-je Akab? La Bible dit un ange se présenta devant Dieu. Il lui dit je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes qui va l'induire en erreur. Ange Nzambe, je serai un esprit de mensonge. Ange a comme esprit de mensonge. Donc, Ange Nzambe a la capacité à se déguiser à Makamunion surtout. Et puis, le prophète m'a dit que non, roi Kabozan Nzambe, qui n'est guère à qui a koufi. Parce qu'un ange de Dieu a se déguiser. Même dans l'histoire de Saoul, la Bible dit un esprit mauvais venant de l'Éternel descendait dans le corps de Saoul qui le tourmentait, et chaque fois quand David jouait de la harpe, l'esprit mauvais venant de l'Éternel quitta Saoul, Saoul fut soulagé. Vraiment. Donc ange en Égypte, ange de l'Éternel pour Nauboma, ange de l'Éternel et Zanzambe Yemoko. Ange de l'Éternel et Zanzambe Yemoko. So autant dans la Bible na yo. Au moins m'a commis ange de l'Éternel, bâti Astérix et Zanzambe Yemoko. Et puis ange de l'Éternel va comme on a a ya minuscule té. Ya munene. Ba a ya majuscule. C'était ça l'ange de l'Éternel lui-même Dieu. Ouais yaki koboma. Ba premier nyon surtout parce qu'il voulait séparer l'Égypte avec les enfants d'Israël. Et maintenant petit condition na bana Israël. Boko zo makila. Boko boma agneau. Agneau azala ya 1 an. N'a pas expliqué pourquoi 1 an. Agneau à 1 an c'est Jésus-Christ. Il y a un monde qui non na Esaïe. Jésus a 5 rouleaux. Esaïe chapitre 60. Alors l'esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a ouais. Pour annoncer la bonne nouvelle, il m'a envoyé. On est ouais pour annoncer la bonne nouvelle. On est envoyé pour délivrer. Abaniko kitazo kitabi. Et puis pour proclamer une année de grâce. Donc, Négayé Soyaka a sa mission pendant 3 ans. Selon la prophétie, c'était une année seulement. Et 3 ans, 3 ans, c'était une année. Parce que Yesoabi, je suis venu proclamer une année de grâce. Donc, Yesoabi a proclamé une année. Donc, 3 ans, 3 ans, c'était seulement une année. Alors, qu'on en Égypte, parce que Yesoabi est Sima. Or, Agneau a un type de Jésus-Christ, Agneau d'un an, c'est Christ lui-même qui va totaliser toute sa mission dans une année.
Ndenza mabika nous rejoindre anneau ya enya, anneau ya un an. Azala sans tache ni défaut. C'est ça Jésus-Christ qui n'a commis aucun péché, mais il a porté nos péchés, nos douleurs. Il est devenu péché, yango ba bomaye, yango na kufa. Mais azaki agneau, azana défauté parce que la Bible n'attend wakala. Okoko offrir et le repas nzambete agneau, azali sur kotoboka. Non, il faut azala sans défaut. C'est ça Jésus-Christ, la véritable offrande qui devait être offerte à Dieu pour le salut de quiconque croit. Nakati malobate pourquoi na makambu nyos to nzambe ba sacrifice makambu tu ezalaka agneau. Nakobana yango na Genèse, na kosukisa nti na Apocalypse. Agneau bani na Genèse, ti ay kosukisa na Apocalypse. Nazo si ça no makambo esprit de mort. Ange wana. OK. Balobi agneau ya ena parce que naza analyste. Ngana ko landa lo yengete. Ou bien tout ninga bona ko vanda ka na sujet. Po bato ba landa biso ba mona ke non. Tozo analyser ensemble. Et puis, c'est pas ma casse mikolo. Parce que oh servante de l'Éternel, oh Sarah, atika rofinga, asala kata boy, ma basena nzambe. Na bi ozo côte sa vie na epa ya batu. Ozo côte sa, na zo bi sa yo zo landa biso. La vie entre à toi. Bon ozo côte pa na yo. Ce que loko mo za kokufa, je prophétise, ozo zo bon moy. Ce que ozo malade, ozo zo guérison. Ce que ozo ma problème. Benga biso, nous allons prier pour toi. Tu auras la guérison. L'Éternel entre aujourd'hui dans ta maison. Le Saint-Esprit entre dans ta maison aujourd'hui. Toi qui nous suis maintenant, la puissance de Dieu te touche. Toi qui étais malade, la maladie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais des problèmes, des difficultés, tu as la solution. Parce que la Bible dit, invoque-moi au temps de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Là où tu es, la puissance de Dieu te touche et il y a un changement spécifique au niveau de l'âme, au niveau de l'esprit, dans ton corps. Tu vas remarquer que les choses vont changer. Parce que l'agneau d'un an entre dans ta maison, l'agneau sans défaut entre dans ton travail. Atabangeba longolo musala. Nazo ebisa lokwa musala nzambi. Ba kolongo su musala te. Atabangeba ba peso mikanda te ozana poto. Okozo mikanda d'ailleurs. Comme on a côté par force, lokwa musala nzambi. Benangai, je vais prophétiser, je vais prier pour toi. La grâce de Dieu va te pénétrer, va te toucher. Nzambi apa mo la caméraman qui dit amen, qui m'encourage. Amen. Agneau ya inane ya ena. Azala sans défaut. Bokoli yango mangu. Manger cet agneau-là à la hâte. Et puis, botumbaye. Bokoli yango na matiti ya bololo. Pourquoi mangu? Pourquoi matiti ya bololo? Et puis, Bible zoloba, bokoli yango na pain sale et vin. Et salama entre les deux soirs. Oui, bien, tu vas te dire, ça va te sentir na tongo. Toko mela elambo sense na tongo papa osali zéro osali lokote sense ne pesa maka entre les deux soirs on les a enseignement entre les deux soirs docteur oh cours nzambe la raite kangango pour na expliquer ba tundengo tuni pour so tuninga mitune fona répondre entre les deux soirs et la kisi 15h01 et resuka na 23h59. Ok, il y a mon après-midi. Ok. Quelle alors, ceux qui bana ya Israël, babomi nyama wana te. Ba pakol makila na bango. Na ceinture ya porte te, na leto ya porte te, ange de la mort akoya pona koboma. Akoboma na ya bana Israël. Et puis na koyebisa au peuple mo babengi ramasi. Bango pe bandimela ka bana Israël, bazaki ba miso ba égyptien, ba miso ba étranger. Bango peut envoyer un message pour ban Israël tant babimaka ezeka bango mokote babimana peuple mo babinga ramasi na ba égyptien mso pe babimaka mutu so za camarade de maman Sarah az égyptien allez là au fort abi ngana otika tena pe fona ken peuple ba babinga ba ramasi tokolobe ba sorti exode qu'est-ce qui s'est passé na sorti wana. Alors on parle de l'âge de la mort là. Ce qu'on respectait tout tsema kila na letonté. C'est pourquoi le sang de l'agneau est très importante. Le sang de l'agneau. L'agneau c'est Jésus. L'agneau c'est Jésus-Christ. Ce que tu as makila na été, na nzoto na yo, na mosala na yo, makambo simbate, liwe koya. Parce que makila, obi pourquoi ba tcheki makila? Parce que makila zaka na vie na kat nango. Makila zaka mutu. Au monde mko kaya bomia belle. Biso que le sang d'Abel cria, le sang parla. Et l'obaka. Makila l'obaka. Il devait mettre du sang
makila loba ange koya awate parce que ange azo akangi misu parce que nzambe so anga pambola mutu azaka aveugle nzambe so anga pambola yo mama Sarah so nzambe aza posa tombola yo akotala mabe na yo te nzambe ye wana Isaac akomaka aveugle pona kopambola Jacob po soki Isaac amona akoyebaka no eza Esaü te eza Jacob alati poso ya nyama azokosa eza Esaü pour que Dieu bénisse une personne il devient aveugle yango mo nzambe otombola nzambe opamolo alanda mabe na yote alanda ba faute na yote toi qui me suis Dieu c'est un Dieu d'amour un Dieu miséricordieux un Dieu qui ne regarde pas tes péchés ni tes défauts il te bénit parce qu'il t'aime il te bénit parce qu'il est amoureux il te bénit parce qu'il est Dieu qui pardonne je demande le pardon de Dieu sur ta personne même à toi longola zem même à toi boma batu même à toi yiba que l'amour de Dieu que le pardon de Dieu s'attache à ton corps s'attache à ta peau je déclare que tu es pur. La Bible dit, déjà vous êtes pur à cause de la parole que je vous ai annoncée. La parole que j'annonce sont esprit et vie. La vie entre dans vos vies, la vie entre dans vos maisons. Amen. Écoute bien la chaîne où. Amen. Alors l'ange tue tout le monde. Il suffit suffisamment de mettre le sang. Donc c'est un peu ça. La mort est contre en Égypte. Et il y a un peu en Israël. Mais il faut que makila. Et la destruction du pouvoir sanguin par le sang et le pain. Au moins le pain où il y a ça le vin. Dans le bilangote, matiti a bololo. En tout cas, merci docteur Tozaka Wana qui a envoyé l'ange de la mort na Égypte. Mais la katiwana bazolo balisolo ya ange de la mort. Mais Satan a quitté déjà na ange de la mort. Mais ndenge nini ato ki susu nzamba tindi ange de la mort akende na Égypte aboma ba bébé nyostu ya inani. Satan a salé le côté. Tala. Biso to banga liwa. Mais lui ça répète. Yo okutana Yesu ndenge nini. Faut le cas par la mort. Apôtre Paul Zobabi que non. Pour moi, la mort met un gain. Batoma ba se penaliwa. Abi que non na ko kende banakala. Mais sur nazawa eza pona bino. Yesu a sa Pierre. À lui Pierre, il faut que la prophétie s'accomplisse. Il est écrit que moi on a monté fois Koufa. Pierre a dit "Eh Seigneur Koufate." Yesu a dit "Arrière toi de moi Satan." La mort est un loko moko ya nzambe, liweze loko ya nzambe. Ata Lazare asekwaka, Lazare ami de Jésus, akufaka. Et ezana batu mususu pona kutana nzambe ifo balika nzali liwa. Satan koya ye na liwa, wana to la sorcellerie. Comment il opère maintenant? Azo profiter tant que muto banga nzambe te, muto tikal désarmé ya yewana. Parce que Bible zoba, le diable vient que pour dérober, détruire et égorger. Ako dérober on a na longo na présence nzambe. Après ce ba quit. On moment la ba bomber. Nazo prophétiser. Plus jamais na mboka na nga Congo. Molimo a bomber. Bomber na boyo. Koba na lelo. Nazo prophétiser. Bomber et sili na mboka na biso Congo. Maman Sarah, je suis prophète. Amen. Je dis bomber et sili. Cette histoire de bomber. Ezo quitter sa pays na biso. Et sili ba quit en ngwana te. Mutazo me la quit pour bosana. Pour na ba passe. Je prophétise mboka oyo ko bonga. Je prophétise mboka oyo ko simba. Je prophétise ba investisseur bakoya. Je prophétise ba tombong bakoya na mboka oyo. Ni sale ko zwama, banzele ko tongama, bekol gratuité ko salama. Je prophétise ba konza mboka bakozala soutenu par la puissance de Dieu. Amen. Satan a kotamula na ange de la mort te aka na ange de la mort te. Satan a ko profiter na sorcellerie. Ne mukolo mususu tokolo bela sorcellerie ba opération ba œuvre sorcellerie sara neni ba para ba bomaka bana neni ba ndeko ba bombanaka comment la mort eka kokota na kata bomona biso neni ba ka placer ba sim na nzoto mutu pona ko créer contrôle parce que babi le jour où Daniel a 5 kinza mapamboli le premier jour nzambe exaucaki ange otilo la zokita il y avait un ange de Satan azaki na obabi na royaume de Perse akanye likolo pendant 21 jours ezana ba royaume za likolo ezana ba royaume so ezana nase donc ezana ba royaume et belé à diable o bongisa et puis na ko expliquer yo comment les sorciers opèrent neni ba boma mutu ba yaka osa la Bible comment ba disposer ça makamuna bango
ba sorcier à quartier comment ba sorcier ba collaboraka na ba sorcier ba za église muto à église ko lukalobiko mais kuna contrôle les salama muto azo ke na okufelela kuna. On va parler de toutes ces choses là dans cette émission oyo réfléchissons ensemble. Ah docteur Zoka ba royaume mususu ezalaka na likolo na ba espace onyo tout mona ya vidéo. Bible zo ba que non, nous n'avons pas à lutter contre la chair ni le sang, mais contre les principautés, les dominations, les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. On apôtre Paul a faire découvrir on a livre Éphésiens. Contre les, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Oyebi attention maman moko boto maman na bino to papa na bino zo lokayo. Yoko kete na ye na bondisa yo na ye na nota na noto. Te. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Muto boma muto contre la chair et ça nzambe. Mais biso to bunda na ba na molimu. Na ko lobe pe ma mususu o eleki na ba combat spirituel. Na tangi comme église na lumina matea ya ba combat spirituel. Bengana mama na yo. Ko pese blo akoliate. Bengana ye tout ça. Nous n'avons pas à lutter contre la chair. Mais contre les esprits. Oroza mama nanga. Loko na zangata mukebe fona lesa fona latisa yo. Parce que Bible zol baboy. C'est lui qui ne prend pas soin de ses siens, de sa famille. Et plus qu'elle est converti, aux soins famille na yote. Aux allez plus qu'elle est converti. Mais au bundane na mulimu. Au netinga ndio muninga na zaboy. Nzambi sa laksanga bitamu to abuniso mututela tangelinga na kombo na ina moni deux fois. Nena ale na beta kaye na molimo. Na bunisa me na bonzoto boy. Na kabile mbongo. Na opese gentillesse. Mais biso mbato ebike noto bunanaka. Na go bomaye me na molimo. Nazo prophétiser. Ba onyo so babundisa kayo. Ba onyo so batelemela kayo. Ba ya maliwa. Nzam na lona boma bango. Ezalo bato msuwa bakaono banguna nanga bakufa te bakufa wala ba fo bakufa poso bakufi te ba continuer ko bundisa ngati ba réussir ngana tuna bato na banguna bakufa te bazala bomoy ba mo élévation na banguna bakufa oponi ni bakufa papa fo bakufa ange de la mort azali loka nzambe mutasala liwa fo bakufa docteur il faut bakufa parce que bato baloba ke nzambe batela banguna nanga ba mon élévation nanga ba mon élévation noté parce que za mutu okoki ko sumuka okoki ko za na distraction ko fungola porte na erreur muke ba oboma yo parce que bango so ba kriyo na angle ba bomi yo ba obik sauter dans le cas nzambe muta créa liwa ange de la mort fo boma banguna nanga nyoso sans exception docteur Patrick ngana linga bonga pe linga banguna nanga bakufa te bakufa fo ba musuwa sala guerrier ono ba mon élévation na élévation te ba mona te ba yo ara na sango na sama bele ngaso na za mwasi nanga kitoko yo kanga ata na vana na Venezuela ata na bozate oh ngana mna osepela tano mela ba jina ngana tsema susu nanga kutumba kuna tsema kona ngai na semulyango ngana mna za ne sengo ngana sa la version banguna bakufa quand ne moko na yo pourquoi Bible zo ba que non les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui vous ne les verrez plus bakufa banguna ba luko bakufa so tala ezala batu mususu banguna bakufite ozana Europe kuna omona ozongi na Afrique ba refule yo yo na bomba oleki nzambe na mabate nzambe bi ba égyptien tala Bible zo ba que non les Égyptiens l'armée égyptienne tala na mer rouge on ekufaka ba égyptien ka ya pamba te c'était l'armée égyptienne et les Égyptiens en civil mutu sabi Maman Saraza nyongonanga tika landa quand il y a landa qui wana akufi na mai et puis nazo prophétiser nazo ebisayo il a fallu moi na Israël ya suka akat sa mère pour égyptien suka kota la kati ya mère n'habite so comprendre nzambe rosana vi na yo mutu ya suka ya famille na bino akat sa mère rouge bozane longa et puis banguna na yo mutasuka kota na mer rouge pour maye fongwa malisusu zongi la bango nazo prophétiser 2022 lokototi na ba corona yo zo landanga nazo loba maloba malamu pona yo yo zaki suna musalate
ozozwa musala Amen. benga na bondela pona yo nzambe akocréer chemin bango no mona bango lisute bakokufa ozozwa liberté et puis nazo prophétiser monter en flèche. La Bible dit voici mon serviteur. Voici, il y a le mot voici, des mots bomona qui mona meso. Voici mon serviteur montera ki ba mona nde o mata nozana mutuka moko mbale ozana obota te ozo bana mapasa. Mon serviteur montera prospérera. T'as la prospérité za mama satanati. O maté à prospérité, maté élévation te. Eh, o maté dans avion à te au Kepoto, o maté dans avion de quel Lubumbashi. O lindo qui est en enlèvement na lola. Eh, banda non ko mata. Obi Yesu a changé maté. Eh, Liboso Zaki cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Toutes choses au rejoindre nasia. Même ko Pierre a tuna Yesu. Abi Yesu totiki nyonso po Pierre ale mobola tende bato babimisaka ye azaki na baport na ye abi totiki nyonso tout tolandi to rejoindre Yesu fa répéter que non chercher premièrement le royaume des cieux baye ko banga bakima ye moté ya changer matéa le bana moté changer matéa nan moté changer matéa Yesu a changer matéa bi na siècle oyo bokozwa au centuple. Et puis dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Nazo yebisa o mamo zo landanga. Nazo yebisa papa zo landanga. Na siècle fo nzambe apambula yo. Kota mami tuka malamu ezali sumute. Ko latela mai kitoko ezali sumute. Parfait bien. Moi c'est kitoko ezali sumute. Kotonga ndako ya bien. Kotonga flat ezali sumute. Kala hotel ezali sum. Lelo ba chanja comme flat et comme bénédiction. Ezali sumute. Tonga fani sama solo. Fani sabo moina yo. Fani sabana batanga ba place ya bien. Prospérer na comme Jésus Christ. C'est une prophétie. Oazolo ba men ezola tanzoto. Oazolo ba fire ezola tanzoto. Oazolo ba amen ezola tanzoto na comme Jésus Christ. Ça c'est une prophétie pour toi. Benga biso to bonde la pona yo. Benga biso to landela yo. Benga biso to sala makambo minene pona yo. Merci docteur Patrick Toli kabato chité dans les kamwetali liwa. Mais nanika o répondre biso rapidement pour te citer pourquoi Bible et lobaka le salaire du péché c'est la mort. Liwa ezano bandenge belé, ezan liwa spirituel, ezan liwa moral, ezan liwa na niveau âme, ezan liwa na niveau esprit. Oyebi bato balobaki no esprit ekufaka te. Esprit ekufaka. Bible zoba les jours où Jacob vise Joseph, c'est ce jour-là que son esprit reprit vie. Bato ebi français ba mamu na lobi bato batanga ba mamu na lobi na bandeli Jacob kolomona Joseph bateki Joseph. Bible zo ba les jours où Jacob vit Joseph, c'est ce jour-là que son esprit reprit vie. Esprit ekufaka, âme ekufaka. Bible zo ba que non, l'âme qui pêche c'est celle qui mourra. Corps ekufaka. Question no tuninga. Obi le salaire du péché c'est la mort. Pour en Bible comment? Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce qu'on dit mieux sur Christ, le quoi me conspire mon big sinayo, au rejoint liwa. Le salaire du péché, c'est la mort. Awa, bah le bâtir liwa, oh ils sont couffés dans notre côté. Nana docteur de la parole de Dieu. Amen. Bah le bela liwa, il y a éternité. Ce que ça il m'a soum. Okufi ezala batu mususu azotamla meza okufa mais balo bakono okufi le salaire du péché c'est la mort. Cela veut dire l'enfer l'ifelo obi ke l'ifelo za laki l'ifelo za laki batu ya kazaniti moto mbabula l'ifelo za laki mais la mai ya moto ezana soufre na gaz et sa moto ni za mai za lac de temps du feu. Ce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, péché, c'est un salaire. Yozo linga basi abatu. Yoza na pouvoir, ozo boma batu. Oza avocat, oza magistrat. Ozo samisa mabe. Ngana kuta na problème moko boy. Au moins, mec, no avocat, magistrat. Oza samisa mabe. O senti que nous osana mongote ba samisa mabe yeba que nous au péché
batie on a ministère ya budget ya finance ozo iba mbongo ya l'état. Le salaire du péché c'est la mort. Oza pasteur ozo ça n'importe quoi bilobal ba ko finga ga batu ko finga ga bakulutu ko minimiser ko respecter préséance te okokufa parce que tango ofinga eza mabe yo mosai na nzambe kozwa bandimi kokomisa bango basi na yo kokosaka na chair eza liwa parce qu'apôtre Paul a dit biso ba prédicateur nous serons sévèrement jugés. Il faut éviter les péchés. Tika lisumu inceste. Tika kobimana mibali ya batu. Po papa nazo pesa ngambongo. Asolaka bien. Ba tonton mikolo na basolaka bien. Okokufa. Le salaire du péché, c'est la mort. Bimana mibali ya batu. Ozoke lengi. Asunga mwasi na ndakute. Ba ne ba otanga te. Likona yo. Asoma kabelo. Asoma nyonso. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la joie Christ. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ndima Yesu, à tous en a piaka, à tous en a difficulté. Il est celui qui bénit. Il retire les pauvres dans la poussière. Il retire les indigents dans le fumier. Et il les fait asseoir avec les grands. Tu vas manger avec les grands si tu crois seulement au Seigneur Jésus-Christ. Soko kangami nae et que nous va monge ba mi pepe otikali fidèle nae oko simba bilaka bilake ko lata nzoto nazo prophétiser bilake lata nzoto ata butu umeli suka tongo kotana yo zana ba pasi ozana ba difficulté yeso zana bo moi il y a un Dieu quelque part, il y a un Dieu quelque part. Job a lobby, je sais mon rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. J'ai tant entendu parler de Dieu. Et maintenant, mon œil, la vie, il est le rédempteur. À côté les mains, namakamnyoso. Tika masumu, tika milangwa, tika ekobo, tika kipede, tika kimades kipades, tika te, bando bandangu, tika zododo, tika bombe, ozwa nini, ozwa nini. Okotaka bat na poto na nenga mabe, eza muibi. O escroka mikanda batu ezoka papa moko boy na loterie DVA boya na misano na passeport na $50 alembonga batu poa azongi poto muto bongo so kufeli mwana so moi ça kufi olobanini. Le salaire du péché c'est la mort. Soko sumuki ozo salaire na yo yondo ki ozo landanga otika kopumbwa te opumba banda mo mwana bakosa kozana ba immeuble kuna. Mais aux gens immeuble boité ah aux enfants na malueka aux enfants na pakajuma aux souffrir immeuble na butu na mo eloko mokote collier rotonda na butu na mo eloko mokote. Le salaire du péché c'est la mort. Bando boma batu na mbaji aussi sa famille mobimba okokufa yo longola bazemi oyiba kisi nyonso tu na yo pharmacien opesa ba kisi pa bana batu yo pe opesa conseil pour bazemi longwa. Le salaire du péché nazo englober bino nyonso tu bokuta na liwa yo oyo memaka batu na keti na yo o meba criminel pour na ko violer bat yo pe violer ya bana ba mike ya bana ba 16 ans ya bana ba mineur. Le salaire du péché c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Yo pe muto zo ba image ya batu ozo ke na ko diffuser tango zaina mubali wana ozena bolingo bino mibalete bokabwani et si la ndengwana Bible zol bakeno Joseph résolut dans son cœur de répudier Marie sa femme avec discrétion. Yozo kokono panza à l'intention de quoi il y a qu'on nuire moninga yebaka. Le salaire du péché c'est la mort. Tango zaki na bolingo pourquoi panza ki angote pourquoi ce que si les ça me nzambe peso mutu musu asika. Voilà en quelque sorte nazolba le salaire du péché c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Merci Dr Patrick Poto Chité na lisolo ya liwa esprit de mort. Question o ezabatu tout bamituni. Bisiko wapi lobaki Jésus-Christ atikalaki kolonga liwa te sur la croix. Pourquoi longa ki liwa te?
Merci beaucoup maman Sarah. Bandimi na kolo. Nzambe apesa bino bososoli, apesa bino mayele. Eza simple, eza likambo robomba te. Yesu akufaki, to akufaki te. Akufaki. Bo elo nini bomaki po akufa. Masumu. Yesu amemi masumu na biso, amemi kuma na biso. Bible zoba que non, il est devenu péché. Soko tangi na 2 Philippiens. Bible zoba que non, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé de lui-même. Alongoli ki bonzame. Tango Yesu alongoli ki bonzame. Elo ne robetaye. Eza liwa. La Bible dit que non, il a accepté la mort. Même la mort à la croix. C'est Jésus-Christ qui a accepté la mort. Que lui a bêta ngaï. Oh, lui a bêta Jésus. À la croix. En quelque sorte, c'est que pour non fongwamité. Pour faut kotati nazo kota kuna. Donc en quelque sorte, nzambe moro a programma ki liwa na yi. Mais tanga na 2 Philippiens au bandi na nyoso tozo tanga yango. Lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas regardé cela comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié, il s'est rabaissé en se rendant obéissant jusqu'à la croix. Il a accepté la mort, même la mort jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Yesu moko nimagi liwe ya betaye et yango nabi père pourquoi mati abandonné to kolobela pe kuna nasima pourquoi ko benga père pourquoi mati abandonné nzambe atiki Yesu akufi à la croix. C'était une mission. Yesu akufa kiteke no liwe ya betaye boy ezang Yesu azangi makasi non pourtant ba soda na bayaki ebele batuni Yesu babike no tozo luka Yesu tu bozo luka nan baso bi que non Jésus-Christ de Nazareth to ka tuni que non abi bozo luka Jésus-Christ de Nazareth bi bi que non baso dana nyoso bakwei et puis Yesu abi que non armée nanga eza makasi soki na bina déployer bango ba kita boko kokana bango te boko tel mana bango te comme démonstration Pierre abimisa meli akati mutulitoi basala Pierre loko moko te Yesu tango akufi à la croix bandimbo landa bato botuni mama Sarah mutuna tango Yesu akufi à la croix liwa ezui Yesu moko andimaki parce que na gestemane mutoki ya Yesu bongo makila Yesu aboyaki liwa Bible zoba que non un ange fortificateur est venu vers Jésus ayeko ebisa accepter nde Yesu amelaki coupe wana Yesu ye moko andimaki liwa e visiter ye pona yo pe pona nga na lobero na ndenge ko minimiser Yesu te ki azanga makasi te mais c'est lui-même qui a accepté que lui est joyeux et à la croix liwa e beti Yesu liwa e dominer Yesu liwa e bomi Yesu mais bitume suka ki bongo te bitume suka ki bongo te Yesu le but tout est accompli mais na zo ebisa yo tout est accompli l'axi misala et silité pour te misala Yesu sila quitté na la croix misala Yesu Christo il fallait et continuer ce que na Bible na lobana d'autres termes batu misuba retourner mutuna na ko ba d'autres termes Yesu atika kokufa te oui en d'autres termes Yesu akokufa pété Yesu ba ko boma été wana ko ma mituna mususu parce que Yesu ba ko boma été il est le créateur de toutes choses. Il crée les cieux, il crée la terre, il contrôle l'univers, il contrôle la vie. C'est lui le donneur du souffle. Il y a un la souffle va battre. Mais il y a mon père na souffle. Souffle 24 na yaku fandenge nini. Wana ezalika mususu, eza dimension mususu. Et tant où liwe Jésus Christ à la croix, Jésus Christ a quitté na sama belé. Bible so ba que non, la première des choses missionnaire liboso la nanga bien. Parce qu'à la croix, tout n'était pas accompli au il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Tant à Kitikuna, il a fallu adoration kokisama pe parole ou adoration kokisama. Au Bible que non, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre. Tu vois ange va 24 vivants, va 4 êtres vivants, va 24 vivants sur la terre, les Américains, les Européens, les Africains, bon sur la terre. Il a fallu adoration kokisama nano sur la terre, batwa fuka melaye. Yesu akiti okokisa ba mission wana. Il faut
faut avoir gloire naé, il faut que la gloire soit complète. Avec aujourd'hui gloire wana, il faut tout genou dans sa mabile, tout n'a pas passé, tout genou fléchir sur la terre et la sinine. Oh et sur la il a fallu que nous bon bazar dans mabile ba fou kamilai. Bible zol baboy. En Israël, on a vu les saints ressusciter, les tombeaux tombeaux fongwamaki, bassin babimi, ba otam la bo défiler na Israël, ba mona bango. Moïse, Jean, Enoch. Donc bazo ki fongo la liwa. Wana mission liboso nanu bassin baseku na. Baseku ça non bassin OK. Première mission. Na 3 jours wana on sait quoi na. Deuxième mission. Ake ko récupérer fongo la liwa. OK. Profession na prophète osé muta prophétiser kiango. Alobi boy. Oh mort, où est ton aiguillon? Donc liwa aiguillon de la mort. Motonga wana ebomaka. Wapi yango. Ozomona. Donc basili c'est force. Et troisième mission. Nakolo bakeno quatrième mission. Parce que mission liboso, il faut adoration kokisama. Tout genou doit fléchir sous la terre. Yami ba 7 ba santu ba sekui. Yami sa to aboto il faut la liwa. Il y a quatrième. Ate ko récupérer biso ngai. Nangape. Ah, nzambe azolukum. Pasteur nyonso azalaka vrai. Pasteur nyonso aza appelé. Parce qu'il y a l'appel vertical et l'appel horizontal. Appel vertical quand Dieu lui-même appelle son serviteur. Appel vertical quand l'homme établit l'homme. Parce que ça va tout souvent comment va passer à moi dans ma lame, passer à une église, à la consacrer nos pasteurs. Là c'est l'appel horizontal, c'est l'homme vers l'homme. Vous appelez pasteur, mais vous appel horizontal. Et ça va tout le monde Eli le tishbit. Mboka ne banité. Papa et maman ba banité. Babika Eli le tishbit. Nanga na ba chercheur baluka ville wana tishbit etika ko existait na mukili. Eli n'avait pas de génération, n'avait pas d'ascendant. Il n'avait pas de généalogie, voulais-je dire. Or la Bible, ils ont battu balé. Au balbe la généalogie na bangote, ils ont Melchisedec na Eli. Dimension na commandante. Parce qu'on a comme dimension wana. Il est qui likolo? Il y a ba réincarnation. Ils ont la science mususu. Balbela réincarnation. To kota réincarnation musu akufi akobonga mabimi soki nani yabimi nzetu. Awa eza réflexion ensemble. To ko beta ba religion nyos to awa. Eza mamebelo nzambe apesi biso il faut to loba. Alors il faut ba mituna nyos ba réincarnation komela ngango. Bomba bablo nyos loba na koloba ba étude de la Bible to kozwa tan wana. Po ba to réincarnation ba ko sabatu. Vraiment si j'ai réincarnation il faut to lobelango. Neni ba opéraka. Maramba sorcellerie, il faut comme blonde ba sije wana. Osomona. Donc c'est tellement complexe et puis quatrième mission, Yesu ake kozwa ba saint ba santu, lokola ba pasteur véritable. Pasteur a solo zaka orgueilleté. Ba benga bango ba captif na lingala mokange mito moumbu. Pasteur so za moumbu. Nangina biso signe oko yeba faux pasteur. Toleka papa pianga bik. Te wana na émission zo. Wana émission zo parce que tout le faux pasteur pianga bik na komango pona bosa na ngote pona émission ekoya les signes de faux pasteur na na notango. Wana na kopesa yango matière wana na émission zo ya. Alors quatrième émission c'était quoi? Jésus-Christ il faut à récupérer ba santu ba umu amatina ba ona likolo. Yesu azu bango amatina ba ona likolo pour remplir toutes choses. Omoni na la croix à la croix Bible zo ba que non tout était accompli mais la mission n'était pas parachevée. Maintenant étant descendu dans les régions inférieures de la terre, il a emmené avec lui les captifs jusque dans les régions les plus supérieures afin de remplir toutes choses. Matthieu wana bat baté arrêté afin de remplir toutes choses maman nanga. Na insister, na réinsister, remplir toutes choses. Tant que les agneaux tout rempli, ce que biso en français, remplis bien ta tâche. Cela veut dire sala musa na yo bien et c'est la kitoko correct. Nde Yesu azwa ba umu ayeko pesa don na Ephésiens chapitre 4
il a donné aux uns comme apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs. 5 ministères wana en première catégorie. Parce que ça peut être un deuxième ministère. Il faut qu'on m'appelle surtout le même ministère. Ministère de la femme. Appelle à moi, est-ce que moi ça côté à quoi enseigner ma gamio soit il faut ça non maman Sarah. Donc Yesu tala mission sali après liwa na ekulusu bandeko ba comprendre mabe bo benga ngai lokola na sepelaki na papa mibale papa José na Allemagne na papa na bosani kombo yeto ko soanai na butu batu mso azobenga bonne pona ngana za ba problème tout ça prière mais ba mba bengi pona ko tuna ka mituna connaissance c'est important et puis na simanango ba ko senga ba prière benga biso tuna mituna na numéro mama Sarah a affiché to ko répondre yo to ko bonne pona yo tout ça disponible parce que tout ça ba umbu na nzambe. Merci beaucoup docteur Patrick. La mort, esprit des morts et subiso temps vraiment ébélé, mais si j'ai n'abisso à l'élo, et là qui est Jésus-Christ, qui est Dieu. Aux gens pour ça tout sur la maman Jésus-Christ, on va bengi Christologie, étude de Christologie l'élo. Mais à moulai, on a fait émission mobimba maman. Christologie, il faut émission mobimba. Ngana ko se plapo étude de Christ. Na ko bisayo. Batu bazali obalba keno Jésus-Christ azali nzambi. Tendance msuba bikeno aza mwana nzambi. Tendance msuba bi aza Saint-Esprit. Tendance mususu babi aza mwana Maria. Et puis ça ba doctrine mususu atotanga kombo na bangote. Bazana mboka awa. Koto so voyageur okenzela matadi. Bango kuna bazana battu na bango ba bimisa ba bango ba Jésus-Christ. Donc c'est compliqué. Et ça va nous bien à Jésus-Christ ba créer ba doctrine. Et puis na wana ne tolo bela ba doctrine. To la doctrine ya kato. Pour atanga tina sukate ya kato. Yo so tanga komo nyosu ngabe. Ngabe ba ya kato. Doctrine ya musée. Ya musée. Musée. Yo yebi doctrine wana. Ya musée de. Ya musée. Doctrine mususu ya kimba. Ya kimba. Yo tanga ba komote. O atanga ba to tanga comme to loba mamna bino. Doctrine ya kimba. Ezan ba témoin de Jéhovah. Na doctrine ya témoin de Jéhovah. Côté nyonso o bango ba kumisa Yesu Kristo. Na repeso ba verset ba humilier ka Jésus Christ. Ezan na doctrine mususu ya ba to ba dernier jour. Pour la ya Christologie, étude de Christ. Jésus est allé kamususu, Christ est allé kamususu. Dieu peut aller kamususu. Dieu peut aller kamususu. Dieu est un nini. Est-ce que Dieu est un non commun? Vous comprenez? Et puis, il y a na doctrine mususu, bango, bazo ba que non, Jésus est l'accès boudin. Ba ole kana TV. Bango ba benga Jésus Christ parce que Jésus l'accès boudin. Bango ba sambelaka Adonai. Maman. Babylone nous souba sous question retirer en haut. Maman boudin, maman Adonai, maman Saint-Esprit, maman Kimba. Pour tout le la Christologie. Torotanga na dictionnaire. Torotanga na Bible. Ou nazo sopa ba verset biblique. Parce que en tout cas na mambo étude ya Christo. Ya mo que non même ba yeko ba tamona Jésus Christ. Jésus a tout bango abi que non baloba que non naza prophète. Bamso ba bien Isaïe. Bongo bino. Bolobi naza nani. Disciple moko ko peut sa réponse té. Pierre a tellement abi que non oza Christ. Yesu abi eza yote mutolo olobi mamoyo. Mais ça molimo na nzambe nde mutolo bisio. Même ata ba disciple de Jésus Christ ba comprendre le kamwana té. Question so otunanga na Matthieu chapitre 28. Bazo babi que non, Yesu abi allez. Faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'a ko expliquer na français. So qui met classe mko en italien. Oh, est là ici article contracté.
Et ça qui conjugué on a X na soukate. N'a pas expliqué. Quand le O est conjugué sans X à la fin, quand le O n'a pas X, ne porte pas X, et non l'accent nini. Tout ça thématique, il faut que syntaxe, phraseologie. Bible O est un journal T. Pour le coller à virgule, le coller à virgule à Pam. Religion à Branham et Botami. Oui bien go. Religion à Branham c'est Botami pour la virgule. Donc Bible est un journal T. Ah oza musala. Na émission et réflexion oyo. Oza na musala. Nzambe apamola. Yo Mama Sarah. Pour na likanisi malam oyo. Il y a émission oyo. Vraiment Christologie. En tout cas pardon. Le roi tozana yo. Na habité. Na kosenga na yo. Batu pe bana posa ba qui est Jésus-Christ de Nazareth parce que yé ba tchaka na Nazareth. Nani et puis dans la région mususu babité. Ba benga Jésus-Christ de Nazareth na français té. Ba prononcer comme na hébreu. Yehoshua Amashia. Au nom de Yehoshua Amashia. Au nom de Yehoshua Amashia. Abi Jésus-Christ c'est en français. Pour dire que non, comme on s'arrête ba anglais ba bengona. So ba bengona, c'est ya tel te. Ba anglais mais so on s'arrête là. Ata mon ni ba benga s'arrête là. Ba ko changer comme on te le roi que non, comme on s'arrête là, tellement comme la langue c'est comme hey pel boy bel. Te et ça ba religion so ba bi que non, il fait tika la kaka Yehoshua Amashia. Tala, Christologie c'est émission mobimba maman. Okay. Donc il faut que tu bandi nango, toke. Pour ba yekoli. Ba tu na Jésus ba bi que non. Montre-nous seulement le Père et cela nous suffit. Jésus a dit oh, depuis longtemps que je suis avec vous. N'aviez-vous pas vu le Père? N'aviez-vous pas connu le Père? C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Et puis n'a expliqué Jésus a dit que non. Moi et le Père nous sommes un. Le Père est à moi. Bon mon papa mounen. Azana kat nanga akuma muke et moi je suis en lui na ko muke na comme na kat na ko munene et puis tant que ça va père pourquoi tu veux avec non sur kazanzam pourquoi va père pourquoi matia banon pourquoi va prier nous père notre père est l'axinini et ça m'a mebele on a expliqué la christologie awa et ça leur saranati parce que explication on a et ça en a beaucoup de doutes et ça en a beaucoup de questionnements. Verset. Est-ce que Jésus est un créateur? Est-ce qu'il a un commencement qu'il a pour ça, faisons l'homme à notre image. Créons ce qui est Nzambe. Pourquoi créons l'homme? Faisons l'homme. On a le pluriel composé. On a elle, Elohim. On a expliqué elle. Et ça, et ça est dit maman. Et maman, na tokomi na suka après to zui christologie tété. To suki sina yango. Tant que regarde l'émission Bandavnana, qui est Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu? Observez Christologie, étude du Christ. Ah, Maman Sarah, ma canisse où tu as pu dans sa émission. Comment on a une émission à tirer au finger? Parce que Boénazo Kosayote, Batpazou, ça l'a édifié. Amen. Christologie, mais ça m'a mébélé. Oh, il y a la mort. Il faut aussi ça m'a la mort. Bah, pas comprendre comment les sorciers opèrent. N'est pas opérer en aboutou et puis na moi. Bah question il faut comment. Et puis madame que non va passer. Il faut replier à 0h. Na 0 ne puissance c'est zalaka. Ah ouais 0 mais les États-Unis à 12h sur 13h. Si comme tant que yo bien mouton bon. Donc prier leur prier faut na 0h. Yo mo na 0 et nzambe sala. Na 12. Na ko expliquer bloko nyonso to na awa mama. Ndeni ba voyage astral et salamaka. Ndeni ba alliance ça conclu na cette émission oyo. Et puis stérilité ça ma ndenge nini. Baso ba botata ndeni opération associée ba sara ndenge nini wana. Ndeni ba ndoki ba boma mutu. O ndoki ale mutu. Baliera ba misunya mutu. Balia nini mais na katika ya émission na biso ya analyse na koya na histoire ya prophète Élisée à Bible
Oh, asaki suni. Non, il y a la histoire. Il y a la mituna la kati wala. Faut moi la mémoire. Le prophète Élisée a saigné. Donc déjà la chair de poule. Prophète Élisée a utaka, je crois utaka mabondeli na Bible na 2 rois. Na linga histoire ngo pauvre maman nanga abanda pina kotangisa nga Bible à l'époque. Ya zara soka la mukina tongo azu la bonne sémence na ina Bible bandi ko méditer. Au monde a benga bando betelanga histoire ya prophète Elisabeth telanga ya prophète Eli, prophète Elisabeth telanga ma ba histoire ebele na Bible. Alors prophète Élisée a utaka mabondeli azozonga akuteni na bana moko ebele tellement zanga na libandi na mutu bana wana bando seka ba seka libandi na ye amodira bana wana Dengulu ours. Des ours bauta na zamba ba dévora 40 enfants wana nyonso. 40 enfants. Les amis tuna na lukarana yeba. Na répondre les solo Élisée. Comment pasteur poka kabana baseki yo bafingi yo obe o lakeli bana mabe puis kokisa mi des ours babimi ba dévorer 42 enfants. Ngana kolinga biloko bongo otie matem étude de la vie pastorale maman ba pasteur et ça mandeni est-ce que pasteur a ko maudit a ko béni pasteur a ko sanine pasteur soigna bala abala moi si pasteur a ko boma pe pasteur a ko boma pasteur soigna bala moi si vierge bien moi si mbali pasteur zakandeni ba sacrificateur pasteur ceux qui n'étaient que non pasteur a koufi est-ce que nani faut remplacer et ça m'a ndenge nini consécration mutakuma pasteur ndenge nini ezana courage na bandoto mambo ki pasteur émission o nzamba za malamu tokozala nango ka parce que mitune ezebele misu ezali les 44 000 personnes o nzamba bengaka wana 144 000 personnes oh il faut pas kota lola ofele ya renyo kwa mate ya gratuit 12 000 multiplié par 12 144 000. Donc on va nous toucher ba fi o ba bengaka eschatologie na Bible wana ekokuma mabe makasi fort ekoinda parce que eschatologie mama ba prophétie ya Branham ezali makambo ya prophétie ya bambou makambo ya prophétie ya pourpre makambo ya prophétie ya eucalyptus makambo ba disparition ya ba île misusu ya États-Unis makambo ya bête makambo ya antichrist makambo ya vicarius félicidé makambo ya Rome makambo antichrist makambo ya apostasie makambo antichrist na antichrist makambo enlèvement soki salami nini osama na sima makambo monde momibezala monde momeko ma pays moko selon religion ya la foi bahai to bazoni sabat na tour de Babel et to lobela o na lola kolie kozato kolia te o to kolia te to lobela yango mameze belé o to lobela ta émission vraiment et puis na lola ngo to mabale kozala vini to kozala bandako kozala to kozala wapi ezandeni esa mandenge nini mamu parce que ça mutu mo bilanga bi nga kena lola te pona lola kuna kobina na nga nga lola te koyemba na koyemba ba pasteur ezan se monga na memi ba pasteur na ebité non na yokate pasteur mazo te ya batu ma kolia so yo sa mandeng na lola na kovanda na mamnyos to déroulement so bat ba ke lola ezandenge nini batu ya kabonga mutema to ke lola onde suka wana lola ngoto vivre ndeni kuna wana comment na ba question na yo thème émission ma eschatologie eschatologie wana tolobela makambo eschatologie ozomona bana basi oyo ba 10 vierges 5 bazama yele 5 bazama yele te ba memaki mwinda na bango ba msu bazana réserve te bazozela au milieu de la nuit mobali fa zonga et mobali aye 5 o bazaki mayele bazana ba réserve ba presi mwinda 5 fol ba munde pelite et puis mobali aye ba gagne mobali aye bokena bokuta na ye mobali pourquoi zonga au milieu de la nuit makambuze belé. Et puis non à ce jour là mi balé bakola na mbeto moko akei muswa tikali mi balé ba tout a pondu bazol bela Europe balé ba nene sa en Afrique
ndenge ni enlèvement esalama enlèvement eza nini bokende wapi fete yango tofete bosala 1000 ans ofete 3h30 na likolo bokiti na mokili 1000 ans tolobela makambo ebele awa Marc de la Bête baokangaye pendant oh diable baokangi pendant 1000 ans makambo 666 tokolobela yango Marc de la Bête 666 yango eza nelongi ekoma opesama déjà ona bapisi baokotisa bato awa o ndenge nini parce que diable azoprépare déjà vaccin makambo nyonso tu tolobela mambo ya vaccin makambo nyonso komi babi yango wana Marc de la Bête ah mama Sarah oza mystique wana na ko répondre na ndenge nzambe kosunga biso si les plans connaissance si les plans prophétiques ba vaccin ezolakisa nini et puis na ba maladie ozo toucher mondial et plutôt ozo toucher monde maladie ou ndeni ko belisa bato nyonso tout mbala mona mokili même maladie et puis même système de guérison comment ça maladie ya corona oyo na kolakisa yo yango na Bible na Daniel chapitre 8 maladie wana selon la Bible eza terrible. Merci. Merci docteur Patrick Tobomi Christologie yom to talanga oyebi ki ozape na moi ba question na yo za na moi connaissance à parole ko hésiter au contacter docteur Patrick soki olingo pe sa sujet ya émission parce que émission ezara yanga te ezara ya docteur Patrick oui yo pe mto talanga ko benga pété maman Sarah na lingi prochaine émission bolobela thème oyo oko benga biso contacter biso tokolobela thème wana docteur Patrick merci pour na ndenge o accepta invitation na biso pour na tranche matinale ya émission na biso ya analysons ensemble merci vraiment lisu nzamba pambola yo na ebité to komi vraiment na suka ya émission na biso na ebité soki moi liloba ya kolobela bana nzambe ezali to pe moi dédicace liloba ona ko koloba boye bana nzambe boza na elikia boza na foi ko bangelo ko mokote ata molili elati nzoto etelemi liboso na yo ko bangelo ko mokote nzambe atininga lokwa prophète na ena ndaku na yo na ena biro na yo est-ce que zolanda biso na téléphone na mutuka nazali disponible hyper disponible pona ko bondela pona yo pona ko landela délivrance na yo au moins loboko na nzambe okuta na nzambe o témoigner obotaka te obalaka te benga biso tozali wana pona kosunga yo na ba prière pona kolandela yo na pesi mote na ngai na bay onyostu bazali fidèle na émission oyo na kosenga na yo soki na lobi mabe limisa ngai soki kote moko na bungi benga ngai redresser ngai na bolingo nyonso Bible zobake non nous connaissons qu'en partie na ebi nyonso tout yo pe ko bakselanga na émission mususu na ye na bongisi pour toujours réfléchir toujours analyser ensemble na yo ezala te o ya zabo pona nini azomi mona zabo te mo muki nzambe pesi biso nde toujours partager na bino na pesi mote na ami na ngai Hervé Kabuya na États-Unis na pesi mote na Yvette na Lausanne na Suisse na pesi mote na bato nyonso bazolanda biso na mama Nadine Kabiona na pesi mote na équipe ya ba caméra oyo bazobimisa biso na ba couleur ya kitoko couleur moko epakolami ya bien na pesi merci na ngai na grand esprit na insister na grand esprit mama Sarah Tola futur député ya mboka oyo amen mokonzi monene na mboka oyo mosali na nzambe monene dit l'Éternel na pesi merci parce que andimi koyamba biso na plateau na ye kopesa biso valeur okoza mayele belé mais mayele na yo evando be kuna mais ye habite bima boy ezoka David na kati ya zamba akuboma banyama akuboma ba osi kuna na ngwa omona na ngwa yeba il a fallu abima na ville peme na roi akwesa Goliath ne batba yemba Saul a tué 1000 David en a tué 10 000 merci beaucoup na pamboli bakonza mboka na pamboli ba bazana étranger na ba poto
na pambul batnos bolanda. Merci beaucoup, merci. C'est moi, votre humble serviteur de Dieu, docteur Patrick Béni du ciel, le volume du rouleau, la corne de sagesse. Merci beaucoup, docteur Patrick. Merci na batunion tout au balandi émission oyo pour partager yango, bo tinda na ba groupe, bo tinda ba lien partout pour na ko édifier bana nzambe pe ko zongisa bandeko na kati a raison. Donc voilà, merci beaucoup à mon équipe technique, merci na ba vrai nanga. Tokutani na bino mbala sima na émission na biso ya tranche matinale chaque 9h30 chaque jour. Au revoir, à la prochaine émission. Ciao. Vous avez une entreprise, boutique, ONG, église, restaurant, chaîne de télévision, parti politique, école, université et autres. Et vous voulez que tout le monde soit au courant de vos activités avec Muntu Technology, nous avons une solution pour vous. Nous avons la capacité de vous rendre visible dans le monde entier. Nous allons créer pour vous un site internet, une application mobile Android, iOS, chaîne YouTube, une page professionnelle de tous les réseaux sociaux, sécurité informatique ainsi que le marketing digital. Et nous allons monétiser tous vos services afin de vous permettre de gagner de l'argent sur Internet. Nous sommes sur l'avenue Kabinda, numéro 211 dans la commune de Lingwala, référence Kabinda Center. Veuillez nous contacter au plus 243 82 09 34 440. Mail contact@muntutech.com. Site web c'est www.muntutechnology.com. Muntu the Technology of Africa.